Yo poté na ba journal. Au publié na ba page au suprême oyibi ndeko na ngai. Et ça la bino ndeni na famille des ordres côté likolo na yo. Il m'a pas le battu, il a pas dit yo pela ki moto oka nirangongo yo pela ki. Et puis to lo ba bloquer boté na ngana ke ku plus loin ko ba maman nda kufa na masasi pona moyibi. Oh moyibi iba na bichi na bichi ngobla. Sans audience, naye. Apparemment, on est suprême. Il y a qui est quelque part. La suprême. Oui, allez, oui. Alubia zungine matadi. Abesenini. Alubia zungine pa na bango ya umilia zungine ata ba faire na ya fara kuna. Azuni matadi. Ayi bisika ka bonga moni azuli kana ba mo tsaki moko tsako modomo ka tene mukongo azuli ka bonga na tuni ozuka ni village bu wapi o te mama na zuli na ngapa na zama kama zuke sana ayi bisika bo mais normalement ya surina yi fala songa na fait asile nous toi so mardi asalinga pesi nti to lali pe to la muki na déplacer ki na yebo na kuti eti ko sabe quoi ngana ibita bisika ka ke mama na zuli na akuta aleka na kipenda vitesse gande mjua na penne na petit dé nous zuke ni na zuli vous mêlez déjà tout ah vous mêlez tout ça ba 3 heures déjà 3 heures 4 heures déjà bonjour oui ça va non comprends parce que temps il y a beaucoup moni apparemment le monde nous a bougé la monde va bien on a perdu la bien sur le kiki ah c'est que maintenant ça kundo ya munene neto ya ba soda ba sana oui mais super oui à quel déjà amita sa valise ça c'est comment ya munene ya tiao de mkongo comment on continue sur aki apa biwa zo pa bango oui bisiete on a ibisiete hein azui bilamba ouais parce que quand on y est la moni ya valise na tele bouger ko bilamba kana ça fait avant de la valise na katikati o za dimero ne me benga na dimero na ye benga na pasa oteno benga dimero na ye azimero na kuma tani hein on peut encore même on soit maman na okamo parce que ça qui na sens même ya lubia tena ba fera zu sala yango ake vite yango ndo ka meli tongo pina yango dango ya bimi humilité ye ba bimi c'est que ça les alubia somba déjà billet banda do parce que le pays azu ya mbate oya mande ni lo mudasa hivi allô super allô oh bon yo tu na nani ebite ke yo ba ni on va shooter d'ailleurs Ozar ah mais est-ce que nous avons bossé sérieux comment fait-on qu'on ça rappelle combattre des gens pas les autres combattre c'est ça normal le fond da nanga yo ebisinga ko foke na fait semaine mokeyi lelo et pour que yo salinga simpe ah avec matadi a commis déjà ok c'est bon pas de problème d'accord ok pas de problème sinon est-ce que moni ba basket nanga te pour nanga yi ba basket nanga ba pour moi ba 4 baskets ba t-shirt nanga yi que bele na mona te mais tout temps il y a que moi qui on oh là là le moni monté mais la zone on a senti vraiment que ba yibi na penda valise ba kabo de la katika ba basket nanga yi ba kabo de la katika mais éviter qui peut faire ça bon ça que je une femme non na traité moyibité mais na tunika parce que to sala na yo na tunika ka pona yeba là non pas problème il est comme ça somba c'est bon sinon comme bien d'accord ça va tomber ça va tomber alumini d'accord alumini bon c'est mon dit déjà ça ben dans la pourquoi OK elle s'est déjà connue tu n'as pas bilamba elle s'est évité mais
nayebi ye moto ye moto aleki na kolia ya monene eza ye. Moi je déplore. C'est pas normal. Moi je n'ai pas bonzenga te pona na ko moyiba et tout ça non. Ye alobini oyibi. Bonzenga zo benga na téléphone. Et puis il me traite d'un voleur. Moi je suis pas un voleur moi. Ye maman naenda la voleuse. Yo na voleur te. ayiba na bichu Bonzenga zo benga na téléphone avec toutes ses audacités. Azo benga nga zo tuna ngai. Keti na ngai eza wapi? Elamba na nga oya nini? Est-ce que moi vraiment je peux lui voler? Ye bolata ye bonzenga. Yaza nini? Non, pas bien, nous sommes dans le monde, on a ma taille, on a qui ça. C'est bon, Bonzenga venu mon bimba, comment il s'appelle? Et le bâton, on commet dans nos amis, la taille de loin. C'est le latte de il y a boss. On a la non, 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 non. Avant de Kinshasa, Michel Gallo m'a envoyé l'argent, on a sorti une autre petite qui n'a pas. La sur là, ah, t'es pour le bâtiment dans ma taille. J'avais même mes habits. Elle habits au même maki. Quels habits? Dans notre matin, on va alors traiter nga muyibi pourquoi? Mais nous sommes pas valeur à famille te. Sonde kona landi obo vando comme mone logo pamba. Bonzenga za na nini? Ela mani na malonga o bonzenga za na ngoponga na yiba bonzenga. Ah, on a yo moya ba photo na Facebook player gatongo yake. Ataka ne loka malonga, ataka ne loka atanda kuna ye. Loka malonga za na ngote. Bongo te. Quand même bomba ki na fuza la peine à reconnaître. Atani maboka ngande kono muyibi pourquoi? Yo pèse là nan. Yé pas seulement quand même ma bien c'est faut qu'on tout na deux côtés. Mais muyibi était. Donc yo ti siko zo condamner na la. Na condamner au té. Na tio kaka. Oh, même toi pour mieux na ndako. So za koloba fuza na mama manière moi mikemi. Ki ko koloba na mama botinga lo ni na sana. Azana ndako abomba ko ya bandi ma. Déjà tant yo zo blâmer ka ki na. Ka bandi mabe yo pe kenene ka mabe yo finga ye. Bongo te. Non kene mabe parce que na ko yiba bonzenga te. No yiba bonzenga ndeti nini o bonzenga sana ngo. Ni na malonga. Aza nini? Aza le logo te. Bonzenga sana nini? Elamba ni ngo ya ko kripelenga bonzenga ninga za bongo. Nga ko yiba bonzenga eloko ngani na bo. Ebi kolata te kala kwa tata na ye tata ne panda oyo bakolata te. Moi je l'ai être un sapeur. Nga to baba mbongo ntambe asenga pa malonga nga za sapeur. Bonzenga o te mananga te na kolata. O te mananga ni kasi déjà ozongi na. Atenge koloba te famille malonga. Koloba bongo te nya kosa za imona ministre te. Abundai na ndenge na epo bima. Famille malonga za wande. Olu mambe belozo sanisa. Atika ko panda na. Baba kamuna mo to sanisa. Bosolo na ye bo sa mwana bo sa ndeko na bino atika ko panda na sama ko ngana ko yiba ye logo te ko bonzenga ta neloko malonga te ngana ko yiba ye. Ko yebisa ye. Mo panda ka wa tinda ko na ndaka bonzenga. Nanga lobele yango tongo yo kende king wana. Ngai na pekisaka yo. Na bibonzenga to ane bandeko propre taza mwana tata mwasi biso to abana oto. Ayo la ndanga tongo na ofuta na kikanda kuna o angaki ovana na kisa se pa bonzenga na pekisaki. Ba pekisa ote. Leso wako mokango moyibi opusa ozwi. Mana yibi ete aza droit ko moyibi. Yo yebi place azaki na banani abetela ki banani expliquer banani nini. Ya ngone na zota sko dignité na ma personnalité na nga bonzenga no salir na zo binga moyibi. Bonzenga ta ngone nga so ko tsheko ko benga moyibi so na kute na bonzenga bwena na otala suki famille na te. Suki beta. Bloqué. Ok, suki tsaza ko luwani. Ki tsaza ko pesa luwa malonga te ba mina tu ya ba 24 kufa na mulina mulina. Boyo bandoko lala ne na 24. Yo fa ke pelisat. Yo tangela ke l'électricité na matolo ke opelisa la kisasa. Yo bakangi yo moyibi tama mukongo. Tanda zali. Bonzenga pa lekisi exaucé. Bango libumu na bango nyonso bazaka bongo. Komona ka baninga pamba. Ye pas ane mabe. Ndeko na koza ane mabe mais obenga ndeko no moyibi te. Donc déjà Zala vraiment moi les avant midi oui les avant midi. Ouais. J'espère que na routine de la bango pe numéro na so bengi bango comme ça dans maman numéro na. Et dans la solina bango et bien que ba kutana petit frère na ngai à partir ya matin du kuna. Ouais, là t'as vraiment kitoko. Taka ko représenter ngai ça vraiment photo sur la makambo ça c'est très important. Le roi yo zakuna yango na profiter que le roi petit frère na zakuna beaucoup na bango comme ça boy ba ko régler ngo. Comme ça yo peut s'en suite de aussi ici. Là t'as vraiment kitoko. Depuis na za confiance na o. Oui bina bilama no bina o bilama est sous valise no na qualité valise na sous kawana. Et bien tant que na ko décevoir ngati. Ouais. Là on a vraiment suite. Yo ka bango. Yoka bango o bango ba proposer yo oyoki bango ouais yoka bango yokuta no mama oyo baté bango ba kuta no ba sola na yoka bango ne trop comme ça on est sur ba ebisa on ebisa ngai comme ça to yobane to ça suite Obimi souste
ozolata kitoko bando yaki ana matadi maloko ajika nani naza boya ya yo yebinga nazaka ba symptôme ba fali moninga na nyanza na sape nga pena soki papa pena zaka pena na bongo pena boya ya me ngai ngana lono sona apetio lilobo koto ane na longola yo ya na kai na ke na kutana ba soki papa za na moyebi bana boni na matadi batika na balabala po papa na mama bakufa yo mozi papa mo katikelo esika kolala ngana ke na ngai na nazo passer pour muke parce que je crois dans le 30 minutes ba bomi komela bananyo bonzenga ndabenga ngate mwa mobala wana zo ina na ngai mais reconnaissance ka banani ozoloba mambo ebele lobe exauce sansa mambo ebele sala désordre butanga ni na motu na ngai expliquer bien que papa ya bonzenga ba ok matadi ba ale ya matadi bazo ya ba ke boma ngafuna accompagner ba ko za transport boma ya no zela yo zonga ni suna mambo bonzenga nazo mena bonzenga te nazo ebe kuna za matadi yo mtu akanga moyibi onolela ke moninga ko kango moyibi te poza ni yote nga bonzenga okuta komela nga na boyi ko répondre nga na bloqué na Facebook bonzenga za muta biloba loba faut comprendre mais est-ce que tonga muta biloba loba yo ke usuko tika batu na boma po ani no batu bonzenga bato na boma ba obungisa charge babika kanyo moyibi poza mayele ko ba ebisede ya batu na nde bokende boza mayele po na ndeko na nga na zamu wamba ile nini buzokanisa pas de problème ya mobile poza la mayele même ititika di matia mibenga mobutu na ndolo bane pe boye makamba batu tika ngana on soit pas moto na bandako batu tika no papa tikeli biso wa chambre wana ko ndena zo na ngana bunda ki porte ninga sima na chata locataire okofana na matadi pa wa musala mwana noko mwana oke Panda ukiwa yo supreme zonga boy yazo sasoka sikwa lobi papa ya numo nde bazoya okay tika na zo yo moko c'est la famille. oyebi susu na bien facilement boyo mtolongwe mwakala Zwakiti mekango sono madame mtolongwe bakene boma ye déjà ye hein oh kapo bonzenga ibo zu vertige makasi ifaki nani ya boye ya Yesu Kristo de Nazareta okoma lokola mama otomela masanga na ngambo akomolala na kiti boni papa Oui, ça va. ishasa boni onema maola tongo développer lisusu hein onati kitoko yango tomoni pe ndeko no banda ya soka azo changer bilamba surtout ba jogging yaza na ba jogging kaka jogging na biso na bilo alikolo alingi ata kopiata mutu te te ya boy Ok. Bon, basket, pas au changer. oh par jour ako changer ta 4 fois ayaki na valise lokola moto abomi nde libala na ndako ya mokonzi c'est moi non changer 4 fois papa toza famille koma ndeko na okolongwe epa na yo komi kobenga yo akize ye moyibi kombo mabe mpenza ata papa jour wana okomelenga na boyi korépondre nga mpe na Facebook sozomona su profil na nga te nakataki yo moku esalaki epasi en tout cas sipa bazongi 2 jours azolela abitan oyo avandi mpona epa na yo akoki oyiba yo te d'ailleurs yo kutu nde moto otikala na biloko na ye bonzenga oyiba ya bonzenga te na kozwa nde eloko ya bonzenga na koyibe te na oyibe po Basket, na compé oyo, jogging oyo, na kabuti. Là, aux oreilles. Donc, on montre pour le. Donc, on a montre. Ah! C'est pour monter à ma belle. Donc, on a presque bilamba ni osui na mo awa. Donc, on limite qu'on cause la nation makambo sur la famille. On est ça ma belle des fois. Quoi ni? na comprendre te Mais bien sûr, on a tiré bilamba na ngai. opesaki ye Bilamba na ngai zwaki yango yibi azwiti ma yibi. Parce que suprême to kana zonga. C'est tout à 2 semaines. Fazo samedi. nde biso mpe toyeba oyebaki Suprême azonga to doit lundi azongi mardi. Na yeba te na zonga na ndako bona tala.
abima na ndako yo zala abima ndako na zala te na tosolo na tongo na bimi bien na déplacer comme ça on ça ba comme na comme ça retour na na mona ozana loko lo retour na na mona ete ozana l'hôtel lo kwa mukwa likaya pe makayabo euta ni mwanda babimisala mai baleka bomo bomoni suprême ah parce auto bimaka siko ana valise munene wana mama lopanga te expliquer ngata mina valise mambre net singo na wana valise ni zaka ba somi kaka na bengi ye pe na téléphone pour na est-ce que omoni bilamba na ngai te ba basket na ngai te na moni obenga ka na téléphone yango ya tomboka wa kolela mai miso tondi kantine na basset kwa mbule alobi yo kaniye moyibie ozobelela partout otiena ba yekutu fatika otinga ko ka bêtise otinga ko ka bêtise keba yo otiena ba journal au publier na ba page au suprême moyibi ndeko na ngai obi bino beaucoup et ça la bino ndeni na famille des ordres côté likolo na yo yo pelaki moto okanira ngongo yo pelaki et puis tolo ba bloquer botenga ngana ke kutu pli lo ya koloba mama nonda kufa na masasi pona moyibi po moyibi ayiba na bichi na bichi ngobla maputa to déborda qui langage par rapport à yena zo lela wa ndemo sambuti to finga ki parce que perception pour to wanga na atteint to finga ki ndo za no yebi ke to assume to finga penza to remettre na tata na yo to fingi epe te to finga ka par rapport à ndenge ya information ko ni okandeli makoyo oyo ka batu bien te moi ce que ko créer to finisi maboto to finisi tata na ngai to finisi mama na ngai na ki muyibi na yo ne bala ne ko koselenga makambo ke o na publier yo ke o na seni bana ko ba dipsa ko de mesa na dipsa bana ko de muyibe no bilamo super bilamo eza na non to sans bilamo bon le marié moko boya bonne vie basket te nga poso ngeza longola nde jogging nga fota na kaleso nga problème ngeza kaleso ni amalongo mwana so balongo ngaka di pantalon mais puis c'est yo te yo za ndeko na so nzelo onesa onzenga sunga nga ikitise pantalon comprendre le za kat peut-être pese ya yo tela moyibe ki moyibi balise wana konzenga azokende na to ima na yo balise tala to kaka valise wana kende na ngo aza salite tipo zalane na kinvuna yango siko na mo totino esa ngoma teni zaka fil kusu kutomote ngena bakitse kwa ndeni o débordé yo mo za de tani yo kitina ran trofeo kitina chat yo za ndenge yo za nani kabisa na bali ka sima pa ko ke uri bayebi sanga matadi ezala yaka to solo la